Tozo le belelo likambotali gestion à ville à Kinshasa. D'abord, aux ali Kinois. Oui, nous Kinois. Est-ce que vous êtes fiers en tant que Kinois et Rosala na gouverneur local Daniel Bumba? Merci beaucoup papa. Daniel Bumba a un problème parce que a travaillé na ECAS. Gestion ya mboka na biso et comme la centrale. Attends, la police va où ça musana bango la police va comme ka gestion na bango kaka la moto. Lelo en tant que Kinois tant ozo tambola na Kinshasa, est-ce que vous allez fiers ya ozana gouverneur local Daniel Bumba? En tout cas, ils ont fierté. Nous avons gouverneur comme M. Daniel Bumba, ils ont soni pour Daniel Bumba en tant que gouverneur à Kinshasa. Pour la nuit. Donc sur tous les plans, M. Daniel Bumba a une incompétence totale. À Tambola raté, à moi on a raté, Kinshasa il y a la salité moko, il y a condimaté. Est-ce que tant au Tambolaka, vous allez fier penza ya Rosala na gouverneur le rôle de Daniel Bumba? Bon, mutuna na weza malamu. Vous allez fier na mo konzi le rôle de Daniel Bumba. Ils ont vraiment fierté. La fierté pourquoi? Parce que moni mboka etambolaka na balua. Mais na gouvernance oyo mokonzi Bumba za na yango na mon un peu moins légèreté ça trop. Est-ce que tant aux autres la ville na biso à Kinshasa, aux apena fier ya ozana gouverneur le roi Daniel Bumba? Bon, selon Aïe, et ça la passe, comment on a kindé de vivre. Même dans la province, Moussoussou, ils ont raté. Papier, Copal, Banini, ça la passe. Kindé la capitale. Les lots tant aux autres la ville na biso à Kinshasa, Mboka na yo Kinshasa. Est-ce qu'on est sengwe ozana gouverneur le rôle Daniel Bumba? Allez, c'est voilà, attends ça bien dit. Partout ça dit partout bandel et bien les bandeli. Donc on a 44, à mon c'est comme ça qui est. Net nini ozo ça bien dit. On est là le bosso là. Le bilan de qualité et propreté. Qualité, vous le père qui va terrasser dans la plein, bouger de le monde la plein, attends va terrasser dans la plein. D'après yo, s'il faut Daniel Bumba à Longwa, naninde selon yo ou ko remplacer Passa Moussa Malam. Bon, neti pona ngai na kosenga chef de l'État, basta le état de siège. La ville à Kinshasa est gouverneur militaire. Oh, pour l'année. Premièrement, la ville à Kinshasa, elle a liboso, tout le monde a salité. Insécurité totale sur tous les plans. Insécurité, il y a Rosakanate. Ni Kouldon, Banan la Koulouna, ni criminalité. Exact total la ville à Kinshasa. Bon, d'après yo, s'il faut Daniel Bumba à Longwa, naninde ozomona ki akozala un bon gouverneur. Bon, ngai na koko pona un bon gouverneur te. Les problèmes ça que bako zoyo ou bien nga batie biso esika wana. Mais tous années la capacité et pour na souci, il y a population auto diriger. Le problème ça que mon conduit à se servir, mon conduit à servir. Oh, biso on a un problème ba conduit on va se servir. Parce que azala na mon conduit azala mental ala ba discours moko bo flatter bani non non te subo tchenga wana boko mona osala bo mais lorsque boko zoyaka bo tchenga wana abosani ke ayaki pour servir il y a comme se servir. S'il faut Daniel Bumba à Longwa, nani penza o selon yo mona ki ako gérer ville Kinshasa bien. Ah. C'est habité vraiment pour la ngai. Pour la ngai Bumba, pour notre l'année, la top Congo dernièrement. Il a eu pas ça chance. Il a pas ça chance. Ville Kine Woponga. S'il faut Longwa nenga yo lobi. Nani ozo monake à cause de la peine un bon gouverneur pour gérer Kinshasa bien. Ah oui, j'ai compris. J'ai compris Moulumba. OK. J'ai compris Moulumba pour l'année. Moi j'ai regardé le film de Robo. Point positif oyo monique gouverneur azosa la peine Moussa ne malam. Oui, bon, gouverneur azosa Moussa normal parce que azana makokité. Il faut pas perdre ça ne makoki pour asa Moussa et comme kaka ministère central, gouvernement central, il faut pas financer comment quelque chose. Mongo provincial, ajo produit, mongo qui n'a pas de parce que le gouvernement central, pour la base, comment
mai côté na bango kaka trop comme ça. C'est comme s'il faut ça classement. Il y a 3 meilleurs gouverneurs entre Gentini Ngobila, André Kimbuta et Daniel Bumba. Ça il a vu ce classement, le premier nani, le deuxième nani, l'échec n'a pas nani. Ah mais le premier nani. Kimbuta a gouvernement bien, kin bien, que Bumba na Gentini. Kimbuta au maman. Ma propriété na ville les alaka que Gentini na Bumba. Entre André Kimbuta, Gentini Ngobila, na Daniel Kimbuta a fait papa. Kimbuta za pe na mwana kinya solo. Kimbuta binga la ki. Obi pe ko ba to ibela no mo le roi le bon mais c'est un vrai monsieur. Donc d'après le numéro 1 bango tout hein. Kimbuta, maintenant ce qui a été le numéro de $5 non mon frère. Ce que va être $30 na 5 000 francs. So après yo nanga so bi ke muto yo ate le transfert na mutate lo 5. Nam to na misolo baja 2 fois na année. Nam to misolo atiki best likolo ya messa chaque jour ba traquer baja na nzela. Surtout ba la moto ba ke ma fort. S'il faut que aussi à la biso classement. Il y a 3 meilleurs gouverneurs selon eux. Il y a les derniers gouverneurs au le Kasukawa. Tozui Daniel Bumba Oazali, Tozui Gentini Ngobila, Tozui na André Kimbuta. D'après eux, na bango misa to na nani des meilleurs gouverneurs. S'il faut classer bango, les premiers années. La 3, la moi m'oublier. Pas moi la propre président na monter na Kishata. Là moi tout content propre. S'il faut pona na Mambotali gestion à ville à Kinshasa entre Gentini Ngobila, André Kimbuta na Daniel Bumba, choix na Rozana. Merci beaucoup. Mouké Kimbuta, madame papa na bango. Avec bango musika na gestion. Na gestion. Dami balé. Daniel Bumba. Nani pesa nga place nani Gentini Ngobila atongaki place yango so ezali. Prince Elenge Césali. Ah papa ta libulu za place ona. So le kika qui quitte. Meilleur gouverneur entre Gentini Ngobila, Daniel Bumba na André Kimbuta. Pona ngai de ma part azalate. Kobana Kimbuta n'est pas Kabila ti na Daniel Bumba meilleur gouverneur pour nanga la Kinshasa. Azate. Voilà. Donc bango nion so baza ben incompétent total. Je me vois la séparer pas Kabila et là on a encore la séparer pas Kabila en 18 ans naïe. Zalaka le logo ba ya que changement de mentalité. Moi so Kabila abetaka 7 ans eloko wana. Anga ma victoria na Congo. Ya mo na suka manana dit que non et loko na kokite eza pour transformer l'homme congolais. Tokutani lisusu na numéro ya sika ya magazine Nabino na PSB télévision. Magazine oyo ememela kabino ba information, ba découverte, pe ba actualité ya ndenge na makambo etali social, na makambo etali politique, culture, sport, bref, nyonso tolobelara awa na PSB télévision ba maman ba papa bandeko. Tozali na sengo mingi ya kokuta na bino to pesi bino mbote bisika nyonso obozwi libaku malamu ya kolanda numéro oyo. Alors lelo tozali kolobela likambo etali gestion ya ville province ya Kinshasa ezali capitale ya République démocratique du Congo mboka na biso mboka na bino. Ville ya Kinshasa lelo ezali géré ndenge nini sous gouverneur Gentini, plutôt sous gouverneur Daniel Bumba Lubaki depuis aya awa na tête ya ville province ya Kinshasa. Soki totali makambo ya embouteillage, soki totali makambo ya insalubrité, totali gestion ya ba catastrophe lelo, est-ce que ba Kinois bazali fier ya rozala na gouverneur lokola Daniel Bumba? Voilà une question principale. O tozali kotuna na ba Kinois o tozo kutana na bango, boyoka ba réponse na bango. Mbote papa? Oui, mbote. Kombo nani? Kombo Edi Kalala. Deko Edi Kalala, au sala musala. Naza chauffeur taximan. Ah ok. Yo en tant que chauffeur taximan au circulaka au tambolaka na ville ya Kinshasa, est-ce que tant au tambolaka aux alara fier penza ya rozala na gouverneur le rôle la Daniel Bumba? Bon, mutuna naweza malamu. Aux ala fier na mokonzi lokola Daniel Bumba.
eza vraiment fierté te eza fierté te pourquoi parce que moni mboka etambolaka na balwa mais na gouvernance oyo mokonzi Bumba aza na yango namona mpe mwa légèreté eza trop donc auparavant tobandaki kotala tomona bato bazokomba bakantonne bakomba balabala bazotire basalite na kati ya bakaniveau mais cette fois-ci tomona so batire basalite wana bazotika yango libanda esombule ye ezosonga donc na biso ke désordre moko oyo ya kosakana te donc soki otali na niveau neti biso bato totambolaka na nzela boye ozomona bazobimisa bamikanda na nzela na bandenge moko boye bazo se rendre même pas compte que toza na moment moko eza ya bafeti bato bacircule librement bazobimisa baagent na nzela et puis baagent na bango soki baye po basala mosala ndenge esengeli bazoya bazosala tracasser parce que wana yaso bamosala bazosala te dernière fois awa bazokanga petit frère na ngai petit wana c'est un monsieur oyo mpena nga moko ata question congolais na felisaka ye parce que ndenge babandi bamakambo oyo ya bapermis oyo ce petit là asali moyen tout azwa permis de conduire parce que alingaki te ke babanda kodéranger yaka mosala bayesu na makambo ya contrôle technique azwi contrôle technique bamikanda tout aza na yango mais na bagrande surprise bakangi à 2 reprises na même semaine mpona raison nini mpona raison ono on s'est pris raison ono te itinéraire vraiment tolobana totala na pena en face est ce que taxi ndenge eza boye eza na itinéraire papa ndeko oyo boye okoyangaki no frère ozwanga tikanga na mama mobutu est ce que l'état a fixé tarif ya awa steve ti mama mobutu ou bien tikanga kimondi est ce que l'état a fixé est ce que nanu eloko abengi express babenga bien mot express eza eloko moko en urgence moto aza pressé moyen to taxi normal eza ta bino te na show zwanga tikanga place oyo yo otala par rapport ya temps osala bona distance nde otaxi ye prix petola bakanga ye mpona eloko wana ozomona ke bakonzi baza vraiment na susi ya population te parce que so nazo raisonner tant tozala kimbuta moni bapapier numérotation oyo kimbuta atekela biso ba $5 $5 s'il vous plaît mais soki tour bapapier oyo batekela yango $30 avec 5 000 francs likolo et moment ya kimbuta baagent na nzela tonemona bango 2 fois na année donc 6 mois après surtout so neti bapériode oyo boye eza déjà mama courtoisie mona keno bato bazocircule librement mais en tout cas vraiment Daniel Bumba ameke mpe koarrange côté wana surtout salité na ville ya Kinshasa tala bambulo nde tobeta tala nde bato bakufi baloba masolo ya bato bakufi et puis baosala eloko te bakosala eloko ya banyama nde badai non ce sont des gens qui meurent mon frère mais olobi likambo ya mibeko yo moko olobi ke mboka etambolaka na balwa ntango hotel de ville abimisi tarification mpona bino bakumbi mituka bozo respecte yango te soki baye kokanga bino mabe lwa borespecte yango ndenge nini so bakokanga bino te neti biso neti ngane na telemi boye naza moto oyo natambola na kobanga nzambe premièrement natambola na kobanga nzambe parce que soki otambola na kobanga nzambe okobanga mpe l'état comment possible l'état atie tarification ndenge non transport eza autant ngana ya na modifie yango nazoya biso ke ngai nde natambolaka natikala osala eloko wana te mais transport echangeaka tarification pourquoi parce que eza na baréalité eza na balabala ozopa biloko wana oyo bango bazotiango kate babalabala ya Kinshasa eza ya kobukana babalabala ya Kinshasa eza ya kokangama ebele eza na bamoment neti ipel cité verte eza na bamoment oyo tosalaka des fois 5 à 7 minutes 10 minutes okomi mais eza na bamboutage mo ebimaka na bawenze baladingi wana nazoyebi soki okosala 45 1 heure du temps mpona okomaka epin na course ya combien ya 4 000 francs or biso na boulot na biso so déjà on perd des gens tant wana place moko ke eloko ekoti te eza déjà des avantages na biso ebele bachauffeur baza baa bakolo mituka te basalaka epa bato est-ce que yo ndimo pesi chauffeur no mutuka akesala mosala et na poko azoya sans rapport ke mutuka eza pane mazoyebi soki no te nakoki kobula te mpo nzela ezalaki te est-ce que okotraite sérieux ou bien otraite moins sérieux ok donc toza na badifficulté oyo bakonzi ya mboka il faut mpe batia misu kote na biso oza point ok bon d'après yo sikoyo s'il faut Daniel Bumba alongwa nani nde yo ozomonaki akozala un bon gouverneur bon ngai nakoki kopona un bon gouverneur te les problèmes eza ke bakozwa yo ou bien nga batie biso esika wana mais tozala na capacité et puis na souci ya population oyo tozodirige le problème eza ke
mokonzi ase servaka te mokonzi aservaka oh biso toza baproblème bakonzi oyo base servir oza comprendre parce que azala na bokonzi te aza na mental aola bino badiscours moko boye flatter banini ono te so botienga wana bokomona kosala boye mais lorsque bokozoyaka botie wana abosani ke ayaki mpo aservir ya komi kose servir c'est ça le mal mpona yo sikoyo Kinshasa ezobonga te Kinshasa ebonga te pourquoi eza eloko adage moko nasepelaka epa kabila eloko nga moko nasepele epa kabila na 18 ans na ye ezalaka eloko alobaka yake changement de mentalité omo so kabila abetaka sete na eloko wana anga ma victoria na Congo yango moi na suka mandela alobi ke non eloko nakoki te eza kotransformer l'homme congolais bakonzi ya mboka bazotika biso to se comporter ndenge biso tolingi non sikoyo eza problème na bino to eza problème ya bakonzi eza problème ya bakonzi parce que bakonzi bazofrappe te mais soki bafrappe olobi sous tracasserie nalobi ezala balolenge ya kofrappe oyo eza ke yo moko mpela te kesoyo otalobiki te frappe oyo eza intérêt na biso peuple mais bango bafrappe mpona leur intérêt c'est ça le mal oza comprendre c'est ça le mal donc problème eza ke bakonzi bameke mpe kotia misu na bango na ngambo population parce que bango so biso kayemi na bamboutage bango bakoya boye bazwi 3 bani wa baleki bakei batiki bino wana oza comprendre donc yango moni ya des fois babetaka makambo bakara parce que bayebi ke bango basikela bango librement na basutela bango liboso biso toza wana tozosouffrir ok exercice moko mokie simple saela biso classement selon yo entre André Kimbuta, Gentini Ngobila na Kimbuta fin papa Kimbuta za pena mwana kinya solo Kimbuta binga na ki obi pe ko bato alibela no mo le roi le bon mais c'est un vrai monsieur donc d'après yo numéro 1 bango tout hein Kimbuta maintenant ce qui a tekala biso numéro $5 non mon frère ce que ba te biso $30 na 5000 francs so après yo nanga so bi ke muto yo atekolo transfert na muto atekolo 5 na muto biso baja 2 fois na année na muto biso atiki best likolo ya mesa chaque jour ba traquer ba jeune na nzela surtout ba la moto ba kema fort best bango le ngwa sous chaque jour bakanga bango biso kwa des fois totomboka komona balemiso mais bango bakangaka bango chaque jour bese le ngwa raté ok so yebisanga to pona nani donc André Kimbuta numéro 1 numéro 2 azate Kimbuta numéro 1 donc numéro 3 Bumba Ziata bango tout baselo roté parce que des autres tolo na jadi datiki yango après ye Bumba komi kokola na nzela wana donc ce que c'est le ko na ko pesa ba konti conseil ezake soki bakofrappe bafrappe mpona intérêt na biso et non bafrappe mpona leur intérêt et puis nazolance message na bacongolais et précisément na peuple kinois tokokotia nyonso na moto ya bakoti te nous aussi toza na part ya responsabilité omona jeune amela mai azwi bouteille abwaki na balabala omona mbula ebeta moto abi na bamatiti na ye abwaki na mai mama eketi eke place oyo boye mpo mai esokangela nzela ya koluka nzela na ndenge na ye aka koluka nzela na ndenge na ye abuka ndako na yo yo se rendre compte te ke no ndako ngambo nde nabuki yango à cause ya salite oyo na ndaye kotia na nzela so bakonzi batie balwa moko bamibeko moko wana ke bafrappe fort mpo na intérêt na bango te mais mpo na intérêt na biso parce que neti nde batie bacontrôle technique bamaka permis oyo mais oyoka ye après mango wana balaba oyo ebungi tala eloko wana ezosuwanga motema na nde moko mena to biso tembeko nanga toza bakongole mpe koma tokolinga mboka oyo te koma tokolinga mboka oyo te eza mboka na biso moto ebongisela biso ngo aza kaka biso nde nde kobongisa mboka ozokoprendre batika biloko wana yake biso toyeka bamboka na biso ya moke mike toluka tosoyi bamikanda ya leta ebango bayibi yango ebele bakesaka na yango mon frère, c'est pas gentil. Merci. Encore mal à remercier. Bon, ça va continuer à yoka mingo na biso. Parce que si bolé ga boza po ba yoka biso. Mais donc on le va pas continuer ba yoka test. Ko ba dit tout ça nini? Tembalo ba oyo. Ah, merci. Mbote ndeko. Mbote papa. Bonyoza malamu. Très kitoko. Kombo nani? Feli. Ndeko Feli osalaka mosala nini? bangaza motara mpona souffrance ya kini ya wana nauma nanga motara yo en tant que motard awa na Kinshasa est-ce que ntango ozotala ville na biso ya Kinshasa oza pena fier ya ozana gouverneur le roi Daniel Bumba
bon selon ngai esalaka mpasi komona kini ndenge toyovivre même na baprovince mosusu boye ezalaka te bapapier bakopal banini esalaka konga mpasi mpo kini eza boye eza capitale bapa ebele bautaka bango bavoyageaka bakendaka libanda bakendaka mona bacapitale ya bapays mosusu exemple eka msu na lwanda awa ataka babraza soki ei omona boye te boye eza na osoni nayebi te bango mo ntango bautaka na bapa ya libanda ntango bayaka na bango awa estce esalaka bango ndenge nini nayebi te so babombaka image mpo mosusu bapa ya mosusu baye boye bake bango na bagombe mais so bakiti na baquartier mosusu ama rekile boye esalaka basoni po boye mosusu mpo na ngai boye na makambo to azosala bilan na eza vraiment négatif ata point moko positif eza te na makambo ata ya embouteillage na makambo ya gestion ya badeshe ya bafulu nde bakombolaka nyonso wana ya malamu eza te surtout kutu fulu nde wana soko wana nde mawa fwa fulu mbula so ebeti totema boye te tokozinda ti so mbula ebeti boye tokozinda po bakaniveau kokoloba te po bakopa etu eza na bakaniveau donc so mbula ebeti mai oyo faki eleka na kaniveau yango nde komobima siko na katikati ya nzela donc mawa fort. Alors mpona yo sikoyo s'il faut Daniel Bumba alongwa nani penza oyo selon yo omonaki akogere ville ya Kinshasa bien? nayebi te vraiment mpona ngai Bumba onatolanda ye natolanda na top Congo ya dernièrement ye ayi bapesa ye chance ville ya kine ezoponga selon ye kine ezobonga wana selon ye mais mpona ngai kine ezokoma de plus en plus reculé koleka nde ezalaki liboso koleka kutu nani nde ezalaki. Bon sikoyo s'il faut ça classement il y a 3 meilleurs gouverneurs entre Gentili Ngobila, André Kimbuta na Daniel Bumba. Ça est biso classement, le premier nani, le deuxième nani, l'échec na bango nani. Mais le premier nani. Kimbuta a gouvernement mboka bien, kin bien que Bumba na Gentili. Kimbuta au maman ma propriété na ville ezalaka que Gentili na Bumba. Donc d'après yo d'après nga André Kimbuta numéro 1 na bango. D'après nga Kimbuta bundaka que Gentili pona bayaka na système ya 0 tout tomona malgré basala ba misala banzela ebele ezokangama bazosala misala mais la finition kobanda eza kosukisa nde tomonaka no eloko esuki wana c'est bon mais soko obandi eloko efo esuka ti eloko tu balobaki suka nde makambo ebandeli oki obanda wana eloko mais biloko banzela ezosila te banzela ebele tala poussière na poussière et là ça que nzela esalama te mabulu eza so mbula ebeti banzela ebele totambola te olobi ya liboso André Kimbuta bongo ya mibale totikali na ya mibale aza te 3e fois aza te mpo nga na amona bango baza te donc mpona yo Daniel Bumba na Gentili Ngobila bazaka ndenge bila négatif basala eloko te. Ok, merci beaucoup Ndeko. C'est bon, merci. Ndeko, bonjour. Bonjour. Comment on Frère Toms. Frère Toms, au salon Moussani. Déjà fonctionnaire à l'État. Ok. Tozolo Belelo, Likambotali, gestion à ville à Kinshasa. D'abord, aux alliés quinois. Oui, dans ça quinois. Est-ce que vous êtes fiers en tant que quinois et Rosala, na gouverneur le rôle à Daniel Bumba? Merci beaucoup, papa. Daniel Bumba a un problème parce que à travailler dans les casses. Gestion ya mboka na biso et comme à la centrale. Attends, la police va où ça musana bango la police va comme aka gestion na bango kaka la moto. Mais président problème le ministère intérieur. Ministre intérieur ndaza incompétent na be compétent. Ceux qui tolinga to zo ministre intérieur o ya yebi musala. Ceux tolinga to za bato ba yebi musala ndeto ya insécurité na kata mboka na biso te. Mutu azo mimamboka na biso na désordre de la ministre intérieur. Soit total na gestion de la ministre intérieur à 0 parce que député provincial ceux qui balingi
parce que motion contre le gouverneur corrompre les députés pour nani Moussa ça le matin parce que la population va souffrir. Si total la majorité la police va travailler dans Moussa sécurité. Comme Moussa na comme ka moto. Ceux qui ont dit que loulage nyos policier nyos comme na outil kaka moto. Moto ka la presse. Ce que bateau va sécuriser population bazaba police ni. Unité ni va sécuriser police. Est-ce ministre intérieur? Est-ce ça contrôle à vérifier que nombre de policiers bazaba sous ça. Et comme kanga bazo bate bato ba usaba ceux qui exemple bato mi bazo bunda pour bazo bunda quelque part ceux ba bengi la police ba lobani na tête totaka des policiers ceux que moto et ça accident ou bien mutu que ça accident au moins mbangu la police ba ça c'est ba ko sécuriser pour ba kanga moto parce que ba bete ce moto qui est dans sous ça 100 000 200 000 pour opérer à bénéficier comme moi quelque chose. Oyoki parce que c'est beau tembe bokita na rond-point ngaba na mugudiaga na beni bokoma na place wana botala police place botonga ba policier batiki rond-point ngaba ba matiti place wana ba usani ba okaleka ka a moto. Donc d'après yo problème ezali il y a gouverneur T. Le problème est allé à ministre intérieur. Oui, parce que ministre gouvernement central va appeler ça sous provincial Moussa Soute. Provincial Moussa Soute comme il y a la centrale de Mouta Komiko pour gérer ma camouflage zone. Je suis en mode comme il y a la centrale. Est-ce que centrale peut pas cocater? Centrale cocater pour le gouverneur. Je n'ai pas de problème. Ce qu'on est ici, point nini, point positif. Oh yo Monique. Gouverneur Azo Sala Pena Moussa Malam. Oui, bon, gouverneur Azo Moussa normal parce que Azana Makokité. Il ne faut pas passer un Makoki pour Azana Moussa. Et comme Mikaka, il bouge sur le ministère central, gouvernement central, il faut pas financer comme quelque chose. Mon provincial a produit, mon qui n'a pas posé parce que le gouvernement central a posé pour la base comme moi. Mais côté la Baroka, trop commission. Mais ville paye à la direction générale de la recette. Oui, mais ça c'est produit à peine bon. Papa, mon c'est que d'accord. Bon, à la province, bon, que d'accord. Le gouvernement central. Le gouvernement central faut appeler ça un financement dans commerce, gouverner pour gouverner pas ça ça. T'as un exemple dans Équateur. Est-ce Équateur, est-ce dans l'Assemblée provinciale? Est-ce que un bureau? Pas un bureau de tel Boujimane Bamboka Moussous. Combien de place nouveau député provincial Bafanda. Bon, c'est ça. Pour te voir comme moi, on a place dans le temps. Est-ce Mboka Netti RDC Mboka Munene oh ils ont pas minéraux oh ce côté gestion ya Mboka na biso. Tu vas gouverner des bateaux vivre. Hein? Net exemple net chopa. Place Bongo Zalaki. Est-ce Mbongo ça kuna na province. Est-ce Mbongo n'est que d'accord. Est-ce que ça rétrocession ça donc pour Daniel Bumba a continué na yeto a longwande batumisu bazo penser papa Daniel Bumba ba pesa ende mbongo pour à travailler. Daniel Bumba il a un problème Daniel Bumba ayo senga ba pesa ende ba misoro pour travailler. A travailler na mbongo ni. OK. Ministre aussi na vice gouverneur il dit yele. Ndem tasu provincial. Ajo def saka bango mbongo. Centre mbongo na banda kala zone a def saka bango mbongo. Banda kimbuta tire ba zone saka mbongo na def. Parce que ba ya mité mabe. Bon, motuna suka s'il faut pona na mamotali gestion ya ville à Kinshasa entre Gentini Ngobila André Kimbuta na Daniel Bumba choix na Rozana. Merci beaucoup. Mouké Kimbuta ada papa na bango aleki bango musika na gestion Dami Balé Daniel Bumba nani pesa nga place nani Gentini Ngobila tongaki
atongaki prince yango soki ezali prince elenge sezali papa ta libulu ezala place wana so ekika kikwiti papa nakokende na mutuka nakangami nga moko na mutuka nakangami na mutuka tina sa 2 heures du temps place wana elenge nzela ezala su te souffrir na classement na yo Daniel Bumba azali deuxième. Ok, merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Bakongole apesi bino mbote. Merci. Bonsoir. Mbote Ndeko. Kombo nani? Ndeko Jules osala musala nini? Kopera na teka bashene. Ok, oza mwana Kinshasa? Mwana Kinshasa. Ok. Lelo ntango ozotala ville na biso ya Kinshasa, mboka na yo Kinshasa. Est-ce qu'on est sengo ya ozana gouverneur lokola Daniel Bumba? Ana sengo wana te. Kwanza ata msa bien dit. Partout ça s'agit partout banele bien ne bandeli. Domo na katikati amusa msa kiote. Neti nini ozosala bien ke? On est là liboso non. Produit une qualité ya propreté. Qualité, vous le faites qui va terrasser dans la plaine. Bouger de le monde la plaine. Ada va terrasser dans la plaine. Laisse-moi évangéliser. Là nous parler, on a le bas. Là soit on a nous parler tout moi makimbule tomba et tout moi mais troisième boule on peut te rendre ma casse là soit boule la plaine moi on est de tout la plaine. Ah toza na cité verte. To like ça qui en open na ba image au uti koleka. Bandeko batalaki te bokita ba vidéo za nse bo comprendre libulu onde kwazo lobela. Ya misa tout ce que ozali. Ya misa tout. Ah allô allô. Donc pour avoir le wara. Allô on va faire le retour. Est-ce que sécurité pour na yo likambo tali ba kuluna est-ce que côté wana Daniel Bumba zata na point moroté. Ah on va faire le retour. Banana na le wara banana lui ça fait juste le wara on va faire le retour. Ah. OK. Siko s'il faut le wara ndenge yo lobi. Nani ozomona ke akozala pena un bon gouverneur pour gérer Kinshasa bien. Alors je vais chez quoi J'ai Koko Mulumba. OK. J'ai Koko Mulumba pour nani. Moi je regarde celui qui fait les robots là, ça bien pour gouverneur sur le monde. Bango bila baba continuer kimbuta bango nyasa kumwa ba kumwa ba bien ou ta bonne ta bien Kinshasa ça. OK. Bon, s'il faut que aussi à la biso classement. Il y a 3 meilleurs gouverneurs selon eux. Il y a les derniers gouverneurs au le Kasukawa. Tozui Daniel Bumba Oazali, Tozui Gentini Ngobila, Tozui na André Kimbuta. D'après eux, na bango misa to na nani les meilleurs gouverneurs. S'il faut classer bango, les premiers années. Na 3, na moi mouté. Pas moi la propre président en monter na Kinshasa. Na moi ko ndana propre. Na propre président to mériter bango. OK. Donc d'après eux bango nyonso bazaka ndenge mo baselo malonga. Bazale roté, ko na ngai. OK. Bien, merci Ndeko. Mote Ndeko. Bote papa. Comment nani? Comment on a monsieur Clovis na fin na cité verte. Ah, monsieur Clovis oza mona Kinshasa. Voilà. Lelo en tant que Kinois tant ozo tambola na Kinshasa, est-ce que vous allez fier ya ozana gouverneur local la Daniel Bumba? En tout cas, ils ont fierté. Nous avons gouverneur monsieur Daniel Bumba, ils ont soni pour Daniel Bumba en tant que gouverneur à Kinshasa. Pour nani? Donc surtout les problèmes monsieur Daniel Bumba ont une incompétence totale. À Tambola raté, à moi on a raté, Kinshasa il y a la saleté moko, il y a condimaté. Les roses à la vie, la capitale le plus sale au monde, et pour à Bumba, ils ont Kinshasa. Mais na mandat na ye quand même faut reconnaître que banzele zo tonga ma wana zo mona te. Kotonga banzela na mandat ya monsieur Bumba, en tout cas ça y était. Ils ont apport au gouvernement central. OK. Pour na idée na yemona mutu, ils ont été prévenus. Nanzela ki mwenza awawa. Ese batonga mwana sasa tour à Kinshasa. Toana de mabulu ya minene kaboli nzela ya kimwenza. Et pourtant prince wana oba tongela biso soki lelo esili. Nzela comme les plus actifs na ville à Kinshasa nzela ki mwenza. OK. Mais tu as des grandes érosions ya minene jusque là. Ni gouverneur a visite ni nani bourgmestre ville ya commune Monga Fula. Mutu moko taillé. Grave, alors, d'après eux, s'il faut Daniel Bumba à Longwa, Naninde, selon eux, on va remplacer pas ça Moussa Malam. Bon, on a dit pour un chef de l'État, parce que l'état de siège. La ville à Kinshasa, un gouverneur militaire. Oh, pour l'année. Premièrement, la ville à Kinshasa, et là, il y a tout le monde salité. Insécurité totale sur tous les plans.
insécurité ya kosakana te ni donc bana la kuluna to bani criminalité exact total na ville ya Kinshasa ba braqueur baza partout na ville ya Kinshasa. OK. Donc ata bakota de bandaku la police ça intervention moko te loka liboso ya ngwana. Il y a mis balai pour le gouverneur militaire de la ville de Kinshasa. Éducation, le peuple chinois est zati. On doit faire une bêtise par-ci par-là, on a mis sur bateau. On doit mettre la diamba dans balabala. Un civil, un civil, carte électeur. Donc, il y a tout ça qui est évité. Donc, vraiment, pour le chef de l'État, il faut que le gouverneur militaire de la ville de Kinshasa. Après, ça fait DC à la sécurité de la ville de Kinshasa. OK. C'est la biso exercice moko mukie. On est la biso meilleur gouverneur entre Gentini Ngobila, Daniel Bumba na André Kimbuta. Pour ngai de ma part azalate. Pour bana Kimbuta n'est pas Kabila ti na Daniel Bumba meilleur gouverneur pour ngai la Kinshasa. Azate. Voilà. Donc bango nion so baza ben incompétent total. OK. Incompétent total. Sonité baza ben incompétent. Ville à Kinshasa munene et aussi un faut le gouvernement baza compétent. Ville fongwe makasi. Vous avez cité la police a eu bien côté, le gouverneur a eu bien côté. OK. Azora ni visite. Ça retourne dans le gouvernement central la biso ville qui s'appelle qui ça que l'autre côté. Ceux qui pourraient meilleur, on va changer aussi pas pour Nzamboka. Donc bah ça le fort, bah le état de siège de la ville Kinshasa, bah ça gouverneur militaire. En plus faut la Chikata. La unité à Chikata. OK. Merci beaucoup Ndeko. Merci papa. Bonjour Ndeko. Bonjour papa Nangai. Comment nani? Comme Nangai Elias Mansamina. Ndeko Elias Mansamina. Osala musala ni. Non, je suis fait dans ce semaine. Ozamona Kinshasa. Na botami à Kinshasa. OK. Yo moko en tant que Kinois et puis chauffeur au tambola na Kinshasa. C'est là yo Kinshasa ezobonga to Kinshasa ezobonga te. Papa, Kinshasa ekufi. Oh. Ekufi totalement. Na kota Kinshasa bona mawa. Toza la route principale malunga ya sud. Bambu les autres bêtes dans nyoka ya makasi. Makonzi, les autres passent donc OK route qui mwenza. Okuta mapulu, bunzo katani deux parties. Oui. Makonzi baso monda. La personne est même c'est là wana. Parce que tu fais en côté. Tolongo wana to na route de Matadi. Route de Matadi la route moko zali. To même en route présidentielle. Bon mabuta tika, kasafu batika. Kabila le père a tiki. À l'époque, même Kabila fils, vous de matin tiki qui boyete. Kabila fils, vous de matin même correct. OK, on délivre pas beaucoup, mais délivre pas pamba oyo. Voilà 36 mabulu. 36 mabulu délivre pas pamba. D'après mon magasin, voilà 45 mabulu. Mabulu on paye mikeke. Mabulu ya grave. Mabulu ngoyo moko muto compter tous arabes. Nomba ka ndeyo zo imagine. Na compter mukie. So tangi yango, donc on paye na 1000 mabulu. Oh. Vous de Matadi. Hein? Avec quartier présidentiel, ezana mawa. Mboka la biso ezokufa bakonzi bazomona bazotala. Jaka série epai kolobate. Bakoya boy, basimio, basengo permis de conduire. Même on peut permis. Bakosala tous les moyens. Baboti kaka likambo mona kati wana, ba luka moyen kolia na bango. Parce que biso to pas bilanga na bango. Peuple congolais ngaba ba biso arme ko beloko moko te. Soba, mais ko sala lo te nzambe o ayebi. Un jour Zambe dit omoni Mandesila. Kabila ni makate Mandesila Kabila ki. Yewa ngolele. Nenga mana bango. Pona nga normalement basong sila biso kimuta. Kimuta c'est quoi? Soka coupa bala musa kimuta pardon s'il vous plaît. Bana posa là. Donc d'après yo mutu o ya ko gérer Kinshasa malamu. Après Gentini mobilisé na. Après plutôt Daniel Bumba. Papa yo mona ke. Ba ngoli ba tangi wala basoba mabiso correct. Bana mutu te. Ah, toi qui habite Tchazingo ba habite Kini Bopeto. Oh Kini Bopeto qui, oh Kini Bopeto. Ah? Kini Bopeto yango. Daniel Bumba lobi Kinshasa ezo Bumba. Papa, surtout que tu y es kutu. Pona nga correct donc à moi ngoko. Ala moi Kinshasa. Intimité. Ye, tota ndele bien. Ama ça kinwa solo. Na bikini le mongo bonga normalement. OK. Donc muto ba 17 na mesa. Oyo binga na kotonga na fondation, fondation.
mais ba problème pesé pelé on a Kinshasa insécurité pas gestion ya ba déchets pas ba inondation et pas nyonso wana yibaza mutu siko abandana nini to atika nini bozomona te kazo ça quand même quelque chose banzele zo tongama na bangiringiri na bakasavubu banzele zo sala mayo le chauffeur otambola omona ngo papa nanga s'il vous plaît pona banzele ba sala banzela te to so na pas insécurité eza bango moko bazo ba insécurité wana bazo bunza pouvoir so papa senga la police ya sala birango la police yango 19h45 ba criminel toka la police yao ba criminel ba ko beta masasi yao awa ba telemi yao ba beti 7 balles parce que tant ko iba ba changer ko tumbongo ah parce que ba changer ba koti ba yiba ke tamba longa ba kei ba policier aba remplacer na sima na bango toza a 0 mètre yao bala ba sécurité elingo ba bango ba tole cop na ba criminel ba ko yiba la population ba ya na bango OK comment ko di mate la police yawa ba criminel ba ye ba beti masasi ya pan parce pendant 3 heures du temps 3 heures du temps biso to la pushawa to la basia wa biyo pushe insécurité ezo na bango moko bona banzela en tout cas ba ko gadi yaya batika donc soka pongoli misuke kini ekufa bazo dinne gaza pouvoir na ye parce que population de fotaka bango na odo mona mister biso boye élection to voter ba soutien biso to fotaka bango balinga babongisa biso o bazo ba miloko na bango parce que to fuki ba OK question Souka c'est la biso classement il y a 3 meilleurs gouverneurs entre André Kimbuta Gentini Ngobila na Daniel Bumba otuninga pena kesa motuni ya bien Souka ngwana ya bien papa na ngai po nga Kimbuta meilleur asoma na donc Kimbuta leki bango nyonso papa au moins to to le ba ta bona ni ba petit bata o ba décembre oyo ba tela fête sur troisième mais pour troisième bango et comme kanga chauffeur bango ba fêter bien biso fêter mabe bana moto ba tele miawa à partir de 19h juste so ba tele mika awa le omona chipa la poste côté awa esuye kangiye bana kene biro te bango lié mo à partir awa si par la police à 5e bureau et sera bango et carabamo chaque fois tout moment non seulement conservation mon até yo siko en tant que Kinois lilobana ya Souka eza nini envers bakonzi o ba otala biso ba ile basuka ya doye bakonzi ba ko ile côté l'état pour la mise bata cheli biso bazo ko kelo ko moko ye ta que soutien vers moka. Merci beaucoup. Ndeko. Mbote papa na ngai. Comment nani? Comment na ngai? Clovis. Ndeko Clovis. Au salaire musala. Naza chauffeur en plus naza président ya ASECO na Steven. Ah OK, ça tombe bien. Bien en tant que président ya ASECO, aux ali chauffeur, aux ali mwana kin, au tambola na Kinshasa. Tango ozota la Kinshasa lelo. Est-ce que vous êtes fier ya ozalana gouverneur le rôle à Daniel Bumba? akozala fier na Congo parce que naza congolais il faut nazala fier na mboko na ngai. OK. Est-ce que vous êtes fier ya ozana gouverneur le rôle à Daniel Bumba? akozala fier kozala na été parce que na biloko oyo azosala ezalaka te asali neti nini na moi tonga banzela ezomonana asali nini ya mabe problème eza asali ya mabe te azotonga banzela ezomonana. Mais les problèmes sont dans tous les services, dans moi, si tous les bien, biso nyonso tozala calme ni service moko esalaka. Siko l'État a fonctionné ndenge nini. Soki bino bozo respecter mibeko bazo pesa bino te. Bakanga bino te batika kabo. Te ko kanga biso to boyi te, il faut kanga na za na valable. Équipe o bazo tia ba bureau de ko bena biso ba recevoir. Bata transport, combien de receveurs, muta transport aza ni bureau de civil, a combien de receveurs te abazo mbongo nyonso. Soko linga chauffeur longa musala. OK. Soki abeni receveur akei na ye, abeyi ba policier associate ba eko zwa yo na chauffeur bakangi bino. To
tolobela likambo tali salité insalubrité na nzela. Bon, en tout cas bena salité bato bazosala musala bataterasi basala musala mais bazobimisango na balabala bamisana na balabala bazolongolaka yango te soki mbula ebeti ezongisu na terase donc bazobandela bango babandelaka meme musala bon likambo tali siko sécurité. Bon, en tout cas pour la sécurité pendant en tout cas sécurité ça te na Kinshasa sécurité sécurité ça te bazokotela bato na bapalin même na CVT bayibi biso 3 fois awa na moi bazoyiba sécurité pendant ça te. OK. Motuna Asuka, c'est la biso classement. Il y a 3 meilleurs gouverneurs de la ville à Kinshasa. On est la biso le premier, le deuxième, le troisième entre Gentini Ngobila, Daniel Bumba et André Kimbuta. Numéro 1 Zanani. Bon, en tout cas, numéro 1. Kimbuta est façon on a ekaka. André Kimbuta. Oui. OK. Pour nani? Kimbuta na sera Kimbuta to zaki bien. Mamunyo so zaki pe calme. Awata musape musa na ndenga normal. OK. Bon numéro 2. Numéro 2 Azate. Numéro 2 Azate. Bon numéro 3. Azapete. Donc Gentini Ngobila na Daniel Bumba. Yekutu Gentini Ngobila babosa na yasonga na pe lisusu te. Imagine za suna Congo te. Donc Gentini Ngobila na Daniel Bumba. Daniel Bumba à cause de la moi mouké. Mais abo musane musala na ye. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment on a? Comment on a Rigo? Ndeko Rigo. Ozali mwana Kinshasa to outa na province mususu ndio za Kinshasa. Bon, ça fait 5 ans on a dans la province ya Mongala. OK. C'est en 2019. Ça fait plus de 6 ans on a. Ah, OK. Plus de 6 ans depuis à Kinshasa. Gestion ya ville ya Kinshasa lelo sous gouverneur Daniel Bumba. Selon yo, gestion Kinshasa ezandeli. Ah. Par rapport à la situation de vivre, na manière de vivre. Daniel Bumba a mérité d'être la gouverneur na biso na moment où parce que Ndela la biso Ndela biso na face à cité verte. Pour la route principale na biso. Donc on peut faire mon chaque moment mais ce que nous la rebêter to zo adapter que ni to kimela ngona ndé musu to kimela même pour to bimanjela muna. Na ndenge pe makamu susu net ya embouteillage na nzela na ndenge pe transport parce que ils ont ngala kumba moto ils appellent ba moment moko boye et singa pe to tambola pe la makolo to tambola pe la moto te mais au moins biso ba motard to la pe na tamoko to facturer net ba transport ils a fixé parce que ba bien ça c'est quitte le bientôt là navire ça c'est d'ailleurs quitte carburé quitte mais côté transport de toi stabilité toi stabilité donc biso ba motard et tracasserie pe za makasi côté ba roulage makasi donc vivre ça boule pour parce que ba roulage ba quand biso pona na permis mais si le tag ba biso que ba motard na ba kanga ba tombi mais ba kanga biso pona permis au test sur roulage akuta na yo wana permis te donc solo là okende solo là ne là il faut pesa mbongo on pesa mbongo solo okende donc on pesa au moins so sengo ba 100,000 ya likambunini ka pamba bongo do akene pe pa ite akene sikate do ya sukono ka wana pesa ça so pesa za 50,000 atikoli. OK. Siko na likambutozo lebela ya gouverneur Daniel Bumba. Tozo plan mususu ya likambota lié insalubrité. Selon yo zomona ndeni. Bon, selon moi dans ville à Kinshasa ils ont vraiment bien été vraiment. On a vraiment style partout. Na c'était vert ba balongoli ba salité non. Ba ti ba salité mais pour bazwa makanisi wana ya kolongola ngo bakende boka ngo ezate do sombule yedo ezo ngisango suka na terrasse epeza biso minati e konzane de landele zo eza pe moke do yango esenga pe ba embouteillage so ba zuma makanisi ko msandela ya kolongola la sécurité eza na pe bien ko ba longola yango ba kina ngolo ba tika ngana pendant même 4 mois 3 mois e fana 4 mois. Non, je te dis franchement, il y a qui na première attaque de 7 ans au moins il faut ndika bongo. Donc babimisi salité na caniveau. do. Mais batiki yango ka wana kolongole zate do. Après tambule bete zo. Ezo nga susu wana do. Et penaliser sur bato au moins ndele baby salité na kati na tipe
na Bel Air motard moko na biso kufeka wana vu que moi ezokita donc jour mbula ezokiti boka na kata terrasse amona na pete donc kaka sola mukuni ya pola ndio ya muto na kata na biso et célébrité enyate na kata finilo moi mutambo ba mona muto d'après yo sikoyo s'il faut que Daniel Bumba alongwa na poste ya gouverneur nani nde oyo zo mona ke à cause de la compétence ya gérer ville Kinshasa bi na ebino te ba candidature na o ba te quoi ba remplacer mais na ndinga compétence na ngana ngona net Daniel Bumba il mérite pas opportunité na ko guider biso pour à jeune bien sûr mais na ndinga associé ba jeune azana ngote vraiment ce que ba oluka biso mutu akoza capable akoza souci na biso ya ko tambola amona bisika oyo eza oyo ndinga za mabe net côté ya biso ya côté ya monga fula bolo to apena bien te vraiment sur tous les plans s'il faut opona entre Gentini Ngobila Daniel Bumba na André Kimbuta selon yo nani nde meilleur gouverneur na province moi je préfère André Kimbuta André Kimbuta ça meilleur que Bango Misato ouais ok merci beaucoup Ndekori d'accord merci insécurité, insalubrité. Selon yo, est-ce que vous êtes fiers de la gouverneur roi Gentini et puis le roi Daniel Bumba? Android, tablet, Windows, vous paramétrer votre téléphone. Vous parlez de...
Voilà, bandeko balangi tokomi na suka ya numéro oyo. Bino moko bolandi, bino moko boyoki bana Kinshasa ndenge ba s'exprimer concernant gestion ya gouverneur Daniel Bumba. En tout cas, mingi rolobe ezali te po bino moko boyoki makambo nini ba lobby. D'ailleurs, ba réclamer retour ya André Kimbuta azali na sondage au biso to sali le meilleur gouverneur parmi les 3 autres proposés qui n'a pas na Kinshasa. Merci mingi nabino nyonso ne bozui libaku malamu ya kolanda biso. Merci sika nyonso obozali to kutana bino mbalasima